www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso Ali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonsoir Mandatier, bonsoir Banadinho, c'est à Paris, Bruxelles, partout dans le monde, c'est la métisse noire. Toujours une émission kakato lobila l'autre lobila nini no yebate au moins déjà les tsako ya télémi aza tout entouré balobi oyo na ko visiter ka système mikolo ko kota na ba répétition nyonso ya ba mission to pona ko visiter bango ko yeba comment est-ce que mission ba répétaka repeza ou eza tende l'autre kisi ana cette mairie limitée na Venise et sika o balobi Didier Lacoste place à répétaka ilongo no restene mobima place à comme répéter mikolo babi na 7e mairie na avenue Véronique na avenue Venise plutôt place à comme répéter siko yonde na kokutana malheureusement biso na zebo to komi na retard vraiment rep DG sili to profiter ko zo présence ya bandeko na biso bazala et puis na simande to zoyer moko voir ma bonsoir puis dans Luka chef bonsoir chef. Oui bonsoir mami. Yo moko se présenter ngana lema ko présenter ba. Bon Vodalix men yo Patrick Vodaye charge à Marambo. Je n'aime pas la charge. Donc charge à Marambo la même chose Vodalix. Vodalix, chanteur. Vodalix chanteur. Tu déjà battu ba moi là boy na poto. Baby d'ailleurs que non qui est Vodalix men chanteur à Makasi, chanteur de chasse. Donc tout ça wa. Bref comme wa chaque mercredi to comme ko répéter awa. Na Monica, yo Monica 4 ans. Un zébré, Monica rata image. Donc to comme na awa donc monde atier boy ba que non, Didier Lacoste na ba problème na to comme awa na espace. Merci beaucoup aux chefs d'orchestre. Ils m'ont déjà passé les binômes. Nasi déjà boé bien poto tout. Nasi ton wabi qu'elle a se présenté bobi fallait tout dans notre émission bah moi parce que déjà tout est bien. Bonsoir un grand animateur il y a solo. Il est vraiment non bonsoir. Ouais bonsoir. Bonne santé. Ouais santé yo mo mon ati donc nous ga ba kuti biso santé za kitoko donc tara 2019 année sika. To yango donc to kanga siko mboka. Ototikele bango basala mwa bilo mwa miki na 2018 mais siko ba ozo de kasai donc blague ikuti kandeza makasi na mama pig méchant yo bango no so ba ebi donc na lela bango fort pig méchant makasi azaka méchant minso kazo boaka vraiment. Bonsoir papa. Ouais bonsoir mère nanga o mitador chanteur à Kafu o mikolo ba ocha misu minga olobeza trop tengande go embara ndebele. Bambote nanga pour profiter déjà pour na mi pese la kenaza mtasuka te na pesi Timberman Kambo la poto ouais na pesi pe kelimbenza double pensar na pesi pe Tikaliana opisa on lambo te na roboso na dudu lambo te voilà tous on dit koto yo oh bogar o kapenga soko male bogar bonsoir 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 kombonani
Donc, on a vraiment Elastique qui est vraiment meilleur danseur à Congo. Elastique vraiment molasso. Nous avons bien tous les styles à monde. Donc, vous avez vraiment calme, mais moi vraiment des Kassai Mamouezali. À danser, vous avez une course en Congo trop. Bah, mais figurant, bah leader, bah bien na place à danser vraiment. Donc, vous avez posé Elastique à Zoya, à Salama Kambu, on a une salle maté. Bah, bah kenda vraiment, monto vraiment Zoya na Makambu. Vous avez posé bon mon Elastique vraiment pour découvrir na des Kassai. Babina na bango mais bomona vraiment merci mingi na présent nga la cause ndia zo pisanga bena pa place vraiment makambo vraiment kuku pemba azape simananga nzambe bo sentir quand même bien. Voilà, merci vraiment Babi Elastique à lui président na azo pesa e makambo. Ah ndi makambo elali papa. Ouais, bonsoir au Dano Kindembi donc artiste et chanteur et archi-chanteur. Hein, Didier Lacoste Maïfoudo a raté balobi partout dans le monde ba sepeli ba monisu elongyo Fabien Ngoma motema ya Benito falanga maman cessé donc balobi bozelara fait dévorant donc disque na binezo ya donc tout ça rato qui na wonga malin mais donc bo sepela vraiment bo fait dévorant to banda pe kozi local ah vraiment papa. Ouais, bonsoir bon poto charmant yo danseur na bino yo papa. Charmant obaliaka Ouais, charmant Valia raté, oh, charmant assez, charmant Makambo, grand danseur à Congo, papa Pessimbo Mouké, maman Obinate, danseur, wakangi tous les danseurs non au Congo, Banini, Babi Mikolo, Venanga Zimbabwe, Babi Mikolo, Babenganga, capitaine de danseur, Mikolo n'a dirigé tous les danseurs non au Congo, danseur, on a Obinate, Bassa Bagé. Bobinate, Baosambagé, Didier Lacoste, esprit supérieur, Awane, Makambo, to Binaka, to Yembaka, to Boakaka, Amaramba bien, Abiso de Ibarate, Ane de Ibarate, Ane to Créaka, to Créa, Blora Sika, Blora Dassa Sika, Mikolo, to Anakate, Shakisha, moi sinon Bombaga, Pic méchant, grand animateur à Congo, animateur à Bini Samboka, ouais, Mbote na on a ça, moi ça Pembe à Paris, Mamitania. Tozongi bambote sima donc za pena na droit bambote na wana parce que toko makalamite un chef d'orchestre depuis ton ose la fait devoir natika kuna solon kana vo maimo pour kalamite zo kota pour na bo piso ba charge pour se belé danger vraiment mais au sosoli vraiment to kama ngamba disque estali lukola au sona mo mukolo makambo après ça ba programme tout. Quant à nous, tu dis que non, tu peux préparer déjà clip, il y a générique Oyo et ça les succès avant Bima, des Kassai. Tu peux préparer déjà clip. Et ça les succès avant Bima, non, non, mais oui, des Kassai, il y a des Kassai, des Kassai, des Kassai, ils ont danse Oyo, ils ont générique, ils ont cri Oyo, ils ont dans générique Sika. Oyo vient faire quand même moquer dans émission, l'internet, par-ci par-là. Na ba chaîne locale so ya mboka et puis c'est dans makambo tout le monde a communiqué sur ka dekasai ndeni dekasai ya moto so ngali kananga live to kana dekasai po ba tongo pe ba tinde ba boka ba client to zala na bango ba chanter ko pe ba imbe to sepela to zala na ba lo ka méchant zali to mekano dekasai ya ngamo pe na yo kango na mais siko foi ba geleti umoni ba animateur mingi ya Congo ba créer lisuti le cours na bokese na bango baza sous inspiration te pour mon lelo oyo ba animateur belé baza sous inspiration te baza soki to sali plan bango batali ka bo mois de semaine ba weleli ba bedi studio mbangu ya ndia imoka vitesse ba sali clip ba une semaine ba tena TV ba ko mo welela na biso ba plan clip ba une semaine oui non teno ke bisa ba leader ba sala mamna lo yenge donc betelo ko ya mbangu tano lo babo bomba yebi batu ba yiba ba plan abi to fula bango te to tanga ko mona bango te te ngata na lobi boye o ya yebi mba mwa yebi keno ngapana na bona vraiment yibi do nazo yiba biloko batu nazo kende na bimisela ngo ba plan do ba oba o yiba ba plan nazo sa bango ba keba donc bo keba na ko yiba ba plan po mukolo makabana na boka likimbi tisiko ba ko longolongo te o motongo lobi boye batu msuba vanza na surtout bano ba kochi poto sika bano ba botami o bazana ba âge même sur ba 12 ba 11 ans bazunzi mate yem taboka likimbi yem taboka boy so koko sala nga plaisir ngana yi so koko sala nga plaisir et c'est ça ba fana poto répertoire rebelle o ba kilibisa ka ta ale mwasinde na kitoko na yo il faut denda ye denda mimi chike valoriser la congolaise ba denda o denda abana ngene hamaga nsula ya mana Kenya o mon bébé denda pusa kuna mon bébé pusa kuna ona paga chuma kutu kuna baka kolaka te 500 ozala na mbongo
Ozala bebiaka e. Ozala na budget longola ya Didier Lacoste. 500. Eric Emila beton na mbongo na lela gate. Mon bébé Adolphe Mansanga. Didenda pusa kunanza. Waneza première prise. Voilà. Maintenant on va ke bidenda pusa kuna na paka juma. On parle la message ni no pesa na kliwana vraiment. Tena bisa bango muni ponga mna bani mambo sima. Ozo ka bango no so bakomi o sima ngande mkolo basima. Na bisa ki bango na lobi moi sinde na kitoko na ye il faut adendaka. Omoni chéri okozata soko tambola mwa libaya ndé mwa misiki oza mukia ukona mono kwa mannequin boye do leti kwa mannequin mais osali so tambola démarche no dendaka donc moi c'est kitoko ne fasa nini zora bien oza ba wing oza ketcha ba leader oza ba wing avec ce local solo leader on est wing ketcha ba leader pour des grands poteaux ah ou ba 500 € na mikili donc c'est explication donc ndesa wana blague écoute moi c'est faut dendaka na yo tala skoyo tona kin paka juma na tali bona paka juma baka kola rati. Donc, moi, je suis paka juma. Après, je suis allé à la paka juma. Je suis allé à la paka juma. Je suis allé prix à paka juma. Il y a un micro qui a communiqué. Communiquer très important. Communiquer très important. Bana basi o nyonso, basala ka musala, musala o babeta makolo. Ya bale ya butu. Soit disa ba jogo o babeta na botine. Lokola ngamo ko président na bango bandumba nyonso piki méchant. Na bisaki bango ki na paka juma baka kolaka te. Misusu balobaki o ezalaki mukie. Soki misika Didier Lacoste sili. Mokana usisa. Moto akende te. Bazela ngai na ya to solo na bango bana poto tu. Ba chéri wana. Bozela nga to diseli kamwa prix. To tala po prix bolobaki eza mukie. Est-ce qu'on a obo ngote po ba yiba ba plan. Ko ba animateur mi yiba za trop. Donc dans 2 semaines on comprend le film. Vraiment Didier Lacoste balobi foudre moto ya ko sakana te en tout cas resa boyeza la raté vraiment. Na zaloga na bébé nanga. Kombo na ye fina la belle. Mwana ya kikwiti. Soki no vandi na bébé nanga. Yoga nanga ya lela kaye. Fina malembe. Fina mabanga. Mimi kumbi la belle. Mokolo magambo. Berva tempopo ngia bandumba. La belle position. Bonga bandumba na États-Unis. La belle position. Bomba bazoyiba ba plan. To bomba ba plan, bazoyiba ba plan. Bazoyiba. Vraiment, osaka mutama kamwa bilo askize bele meilleur chanteur. Meilleur chanteur. Ayembaka. Vodalix. Charge babi yende kulo makambo yende charge nyote vandi pana charge ko sele biselo moto longola kaka na para charge. Ah mais oui, nga mingi nazo zongisa batutu o balela vocal na nga oyo na biki ba déranger nga trop ba chéri tout o bazara na Paris lokola ba mère na ngai Souza Gema ba sœur na ngai bazé belé kuna balela vocal na sala talanga na miso molimo omona ndenge motema esili kozoka likolo bashok sparadra ya losambo na bambi pe na lembi Jordan Kamwaka yozobomangawa Malan Kastanga na Paris yozoboma voda mami lela face caché sokolingi kobomanga sokolingi kobomanga voda ilix mene yozobomanga waya tozobomanga ye eza nango mandoki te po yo bomanga ye eza nango pembeli te po yo tobolanga ye yozotobolanga wawa yozotobolanga ye. Donc bon après va sepeli. Donc merci beaucoup. Balobi charge à makambo yo donc charge profiter puis qu'on peut sa bambote non à 2 personnes parce que na il s'appelle 2 personnes pena basé belé bato misusu ba sepelate net si on appelle soit na boaki net na États-Unis wana ceux qui na boaki net masa na ngai c'est que kama Macarouz a collingaté 112 à Kosebate. Net na Paris on avait na camp de Saint-Antoine na PC Mbote FK leader na Toulouse. Masa na ngai Patrick Lomboto. Merci beaucoup quoi. OK, merci beaucoup. On a profité na pesa vena ngai Evi Kikulu de Switzerland vena ngai donc na bi mam to sola ki fait 10 kezo bima de ka 16 bima ka dédicace quand to sola ki moi avance wana pesa na ngam kitoko banini donc na bosanité donc Francine Mikoko
Donc batutu balinga pic méchant boleki ebelé Jonathan Moki mi passeport rouge na Paris donc bambote trop na ela bino trop bosé belé moya ko tontanga monsieur sati to utanaka après disque voilà ka 2 personnes tout gagner motema pe mabanza nanga nyonso ya mema mesha tinga karakase mama ai mobali kitoko jukelombo to bitumba na ba jaloux awa chez Mimi Kumbu chaque mercredi 10h to zawana donc minga koloba trop ezate check. Ah, ils en ont net, vraiment. Bah, t'as pas la caca. Abono boaka. MC ne peut pas bango sur la terre. Au monde ici quoi, boraté. Bon, quant à moi, Fabien Ngoma international, mon thème est Benito Falanga Mama CC. Sokyo bonalela, le katana monaka yo nzambe. Sokyo bonalela, ya kolongolanga na pasi. Paul mete pelisaka moto, ndakunezalaka molili. Bébé yonde love nangai. Lelo boyiko rempli bolingo na motema mawa Mbarti mabela ginzambe azwaki guérison mbongonga na zolela bébé yokangi motema. Ouais, Fabien Ngom international motema Benito Falanga Mama CC Cornelis Mounongo boss de la jeunesse tchèque Junes héritier Matoko na bosanité Jolie Lunga na bosani soute mambo de fesi. Okay, merci. Koviski ninga. Ata lobi o récupérer suba konza bien makasi. Pourquoi? Na pesi ka bambote belé vomé la si na pesi bambote na vomé belé na Paris et pas père na moko trésigué hein père aller qui vraiment trésigué sala moi noye. Olaka ngai to sala moi noye vraiment na Paris. Sala vraiment to il faut sala kaka et la si qui yo mutama kambu. Vous avez vraiment calme bon senti venir bien. Zamba sunga kaka de kasa yele ka vraiment bien. Angolo vraiment nzambe hein kuku pembazali vraiment boza calme. Merci. Ouais, bana poto, bana monde entier. Charmant, papa Pessimbo Mouké, maman Obinate, danser na bino, abamba caméra, cinglé, danser na bino yo, babi générique yo ya, bomona, spectacle, ba danse ya sika, vinanga, Voda, Mobali, Pic Méchant, Mitador, Maître Nabiso, ya ba danser. Voilà, on a besoin musicien. Il y a Didier Lacoste et le Sika qui pétaka. Ndegeni babeti masolo na bango. To qu'est-ce que vous avez moko voama. To cela nata 2-3 minutes si tu ba fait dévorant au camp et kobima depuis tu as ko zilango commis à la place. Awa. Voama honorable. Bonsoir. Bonsoir. Dans les souvent ma mission te mais nous avons liboso sunga talaka yo za gentil. Nalanda yo papa na gentil. Santé ça va? Ouais, comme tu me vois. Nous sommes allés au secrétaire Adolphe Natsanga. Toi tu travailles. Aujourd'hui ma mission na monde aujourd'hui on a s'appelle maintenant na olega sauter. Ma voix maintenant encore juste 5 minutes à Pamba. Album il a fait dévorant. Je crois bien que tout. C'est ma mission mais j'ai suspendu ça. Nazo bimisa siko étoile yanga moko siko. Donc ngana ne bima mission na sima. Non, les apprêtés. Bon, biso le baraté, na biso bino février mars. So ici au monde. Donc avant que mars, le 8 mars bozongo. Album fait dévorer zaki de Ananzela mbe tout au monde a présenté toute sa candidature. Olunga que tu connais musique, to olunga mélanger tous les deux. Na ba bien na musicien jusqu'à maman, on a vu na ngai. Na oti kango te orchestre répétaka tout moment pas Mimi Kumbu na 7e rue na avenue Vénus numéro 62 to combien à Serge Asika. Au mon podium, chaque dimanche, tu as deux à déjà la Saint-Valentin, boya, bon, on a plein, bon, on a classe. Un album, non, est-ce qu'il y a un feature qui pèse à lire? Et c'est Salama, déjà la bête très jacone, il y a un bima, monsieur Zobi, monsieur, il y a danger. Dans les États-Unis, monsieur, dans la Hollande, monsieur, dans la Liège, dans la Belgique. Mais est-ce que vous avez un concert, tout est juste la répétition? Répétition concert le 14 février na Saint-Valentin. Le 14 février 2019, boya koyoka Didier Lacoste na groupe na awa na staff nanga. Oza bureau nanga sika. To sala ki bango ke de mark ba woleli to tikeli bango. Ba ko wasute. Siko to commune awa pas Mimi Kumbu. Comprendre? Je me retrouve City. Comment non je me retrouve City. Tout ça on a Venise na limité na 7e rue. Place à Kitoko. Na kono mona Def Vansanga, le grand coopérant, le secrétaire de Didier Lacoste, Shadak Mazinga, Léon Nganga, donc rien à dire.
Voilà, comme presque à la fin du réseau, pourquoi le nous savons que chanter la place à répétition boy. Aux akina. Pour na linga kimia contrat, yanga contrat. Na changera sur contrat tout ça là ni to yokanite. Ngai na linga mambo felete. Ba ça lo on na linga niveau na ngai e ko felete. Déjà que Léon Loba patron donc disait que c'est patron ba musique ya ko mission ko. Il y a un voix donc on est bani. Tout na moto campagne danger. Toute campagne na mboka kuna ko écoute. La mission à celle de la campagne là. Au moins niveau on travaille pour le pays, on est aussi des artistes sérieux. Voilà, vraiment au Lobanaba fan na balinga ko merci yaka chaque mercredi et puis ko zanga té les 14 maman. C'est bana poto bozala na chance hein. Dès tu viens ngai José Kitoko Pembe na chance parce que les 14 bisino tout au fêter. Anniversaire na yo pe kozala on a fouillé cadeau na yo. Ngazala les 10 ton reporter ka pona voir. En tout cas vraiment wana les 14 kaka. Yo za sans polémique tala yo za gentil, ba tala yo. Ba félicitations déjà ba joyeux anniversaire jour on a trouvé champagne les amis. Ah merci beaucoup Wama. Au pesi pambo tété. Nga sunu mambo tété. Nga pesa trop. Ba l'équipe belé. Na pe Cyril qui na fumu na forme Didier Nzongo. Petit nanga Jibimba yo Christian Bango na Rwanda Boa. Vas-y belé merci. Merci beaucoup Wama Nandé pour répondre à invitation ngai. Voilà to comme presque na suka émission nanga na boaka bato na linga mingi makasi so mo na boaki ote sike na sepela nanga na yote et créer na pe polémique té so bazo sepela note pozo solo la té ndeti ba pivier nanga poto ba solo la ka bien ah makonda linga betsa nga pena na zelibre ba vie bo solo la pardon vraiment 2019 oyo positionné cameraman nanga ko boaka caméra ka likolo na bino bozo solo la té et comme ka likolo la mine do vraiment patron ba lobi la mine do fondé patron ndabenga ke sous patron té na mo benye nani boss. Mon boss c'est la mine d'Ova, mon boss privé, boss nanga moko. Oyo ça qui est ça kuya quand de bon mon abo système vraiment en tout cas mon boss c'est préféré Adrisha maître Adrisha motomètre. Ah motomètre ça na en tout cas zone ningisa kini mabe motomètre ah Adrisha na leli la boss intelligent na José Kitoko Pembele Joma Masikita Henri Boketu wana bato nga na linga bato nanga 4 bato ba kosa kate ba ba toujours vérité ah Laetitia contre-temps ah pesa mikolo fona latisa yo mikolo foka na zwaka o etali kabelo vina ngai je sais Kitoko Pembele je vina ngai Henri Boketu pourquoi pas balobi ye moko muta fungola masolo et puis akanga poto ah mauvais na pesi begonia mbote begonia ba station na nanu vina ngana na ina suka na pesi nanungo le mois sa mwindu zelebo mokusa ya talu balobi mokusa to formation déjà bandaki na 2019 baninga ba aussi c'est ope oliboya bo continue toujours koya parce que ya za makasi côté wana na boseni soute na pesi ba biso to na Christian Ngole balobi famille Ngole pourquoi pas famille kuya mobimba baby kuya je sais kuya ba kuya ne to ba biso na bino to komi ngayo lo komi dako kinde na kinde to na tikala na bo kisunanite yo so la biente no boaka na ngayo te sur la biette Adrisha motomètre baba ino bisiko za. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur yabana mboka partout vous a ba congolais de la diaspora au somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo pe ba congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play, donc ma chaîne est belé, il y a un Congolais, pays à Congo. Parce que belé va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion, il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plates bien et puis ça va client là bango babi non donc zong la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci juste pour vous dire que donc le stock tout ça est belé mais ça va limité, c'est vraiment limité pour ça les belé beau benga pour ya kusoma décodeur à Sepela TV. Ba maman et ce mon avis no pesa kuna na kati pour ba filmer ça sort en ligne là en français et en anglais ba film en Nigeria il y a ba congolais ba africain vraiment comme ça les na kati
papa tokanisi bino mpe totieli bino chaîne ya sport na kati donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV.